Mbote ya mingi na bana ne Congo partout bozali na mokili mobimba mbote na bino. Oyo ya bino ndeko Toyne Congo. Toyne Congo azali oyo ayaka na basango pona bana ne Congo na mokili mobimba. Lelo oyo na kolobela nazali ko senga na bandeko ni sutu ya bana ne Congo na mokili mo partout bozali boko mama na canal na biso. Canal na biso tokotala batu boni bako komama tolingi mokili mo partout bozali boko mama na canal na biso. Ata oza mwana ne Congo te komama na canal na biso tolingi totala batu boni bako komama ya mbala oyo. Tubana ko répéter yango ko rappeler bino soki okoti na YouTube okomi Ana ne Congo. Ana A-N-A space N-E space Congo K-O-N-G-O Congo. Wana canal na biso na droite okomona cloche eza wana os'inscrire na yo eza nango gratuit. Ozana tina ofuta mbongo te. Chaque fois to kosala vidéo kokota automatiquement okomona ona mir na yo ozana moyen ya kotala o comprendre message osala commentaire na yo. Bandeko na ngai canal na biso ezali ko parler sur l'histoire des histoires vraies. Oyo se pasaki na Royaume Congo et se pasaki na bana ya Royaume Congo ko banda tangu wana tina tangu ya lelo. Bandeko na lobi teke ngana yebi nyonso. Na lobi ngangu tulu tulu. Mayele bino bozana yango ngape na sana yango. Oyo na lobi nazali ko bakisa te, nazali ko longola te, nazali ko inventer te. Je ne parle que de l'histoire vraie. Oye salamaki. Histoire yango ata o monaki yango te, mais yebake ezali ya solo ngai na monaki yango. Mususu na koloba eko blessé bino, mais ezali seulement ba histoire vraie. Oye bino bo yebaki te, ngana za ko raconter. Ba histoire mususu pourquoi yo linko kangola batu nazali ko kabola batu te, mais je raconte des histoires vraies. Ba histoire naza ko raconter et ko faire bino réfléchir bokoma na niveau to komi lelo école sabino bongo bo changer bo comprendre ba réalité existaki na mokili bo yeba. Mais pourquoi bango ba avancer, pourquoi biso to avancer te. Bandeko na ko cacher rien. Na yebisi bino na ko cacher et l'autre côté. Mais ce que je raconte sont des histoires vraies. Oye salamaki. Oye zaki na mabota. Soki omoni ke yo oyebi. Oye ngana lobeza lokuta. Ko finga te. Bakisa oye ki no wana lobeza lokuta. Tala histoire ngo vérité nango ezalaki boy. Mais boy bagé ngai na kokende deep plus loin encore. Pour moi, je ne raconte que le passé, les histoires vraies. Alors, oye ko blessé ye azala na maîtrise au comprendre que non moto oyo azoloba oyo na yebaki te sikoyo na yebi yango. Ah. Nzoka nde ezalaki boy. Ah bon? Parce que je vais révéler des secrets. Yabana ne Congo. Kobanda tangu wana. Oyo ba vie na biso. Na parlaki sur papa Emmanuel Mayungu de Oliveira. Na mona ki ba insulte. Mais ce que j'avais dit, c'est l'histoire vraie. Papa Mayungu azaki muto liboso ayaki na Congo. Asali guitare na ye, asali nzembo, asali orchestre na ye,
na 1940 asali enregistrement liboso nzembo ne ya liboso umbanzange moyo are eya ekoro manye umbanza. C'est ça vraie histoire. Sikoyo yozo finga ngai nini dozo finga ngai pro lobi histoire oyo ye bakite yango zo finga nga. Alors sika wana ndeko na ngai moito yokana ekozala te nazoka ba conseil ya batu mais yo finga ka batu yo sala ka bote na finga ka batu te bandeko na ngai yango na sengi tozala na mbaki silu tozala na discernement tozala na bongo oyo ekoki ko comprendre makambo. Ngai nazali mwana olukwa ngai mwana olukwa azali mwana oyo basi bateyaki mwana oyo balakisi ebele oyo ba mikolo batikeli makambo moko boye. Alors ye aza koloba yango mikolo bali kofinga ye pamoni liboma nzoka nde ba mikolo balekaki bino balakisaki ye abali ko expliquer bino botala kaka age na ye botala te o ye azoloba après ça na ba vina bino makambo ngo bali ko mona yango ay bolingo zongela ye. Ngai nalumbokela tambwelele kasi nalupava kalukumbonako ekuma ye bandi kelongi ekuma yekulukamba maukulu yekulukamba maswekama yetete dioko katwele nkanda katwele mwanzi maukulu makele bangama ilukembe mo bandeko nako yebisa bino na solaki na ndeko na ngai moko komo na ye nsunda ndoluvualu tezu ndeko na ngai nsunda ndoluvualu tezu ye azalaka na États-Unis ye azali na mboka babengi Texas. Mama na biso mama Emma Disengomoka ye avandaka na Houston kaka na eta wana. Ndeko na ngai nsunda ndoluvualu tezu alobi na ngai ke ye aza musingombe. Bien aza mundibu na yebite entre parenthèses na yebisi oh me mbuta mutu kombo na yu ya kati kombo nango ndoluvualu alobi na ngai oui nabi oyebikilo bani ndoluvualu alobi na ngai ndoluvualu elingo loba Don Alvaro. Ngapi oyebi ondenge nini bien meka ba yebiseka déjà te ndeko nsunda eyandi kumbwa ni nsunda yeka esasula ensunda tangu kaka utuke yandi ewa mwana naka utuka ntubitanga maluma sukini na yani tangu kaka utuka maluma bitidi ntunga usukini na idina bokumani nsunda sunda tezu kembote kyaku opandika ngudi yetu mama Emma Disengumuka yandida kembote kyani bandeko naza kolimbola kaka disongelevo ndoluvualu ezali na portugais Don Alvaro elobi ke nsunda za mwana ne Congo tata wazekwa kombo na ye Ndontoni tata wazekwa Felix wazekwa kombo tata na ye Ndontoni elobi Don Antonio bamikolo bazalaki ko prononcer ba kombo wana te Ndontoni vrai kombo ezali Don Antonio eza na portugais. Ote ye kombo na ye Ndombasi. Oh.
te ndombasi na kikongo eza te ezali Don Sebastian soki no koma ne ndontoni te ndontoni na kikongo eza te soki ezali popesa nga signification ya ndontoni eza te ezali Don Antonio eza na portugais ndombasi na kikongo ndombasi ezali te ezali Don Sebastian kombo na ye Lutumba Ndomanueno non Ndomanueno na kikongo ezali te ezali Don Emmanuel Don Emmanuel ezali na portugais Ndomanueno ezali Ndomanueno te ezali Don Emmanuel donc bakombo wana ezali ebele kombo na ye Ngalasa Ngalasa ezalaka te Ngalasa ezali na portugais donc bandeko na ngai bakombo ezali ebele nakoki kotangela bino bakombo wana ezali na portugais tozali koprononcer yango malamu te bandeko nalingi naloba na bino lelo ndenge botiaka makelele te nga naza congolais oza congolais ya wapi te naza congolais ya bakongo congolais ya bakongo azalaka te congolais ya bakongo azalaka te bakongolais nyonso tu ya bakongo bazali bangolais baza bazombo oyo bino bobengaka bazombo yeka ilu tetele dioko unu endo na fuema kafuema kasi na fuema obakenkele okivonda mukongo ya bakongo azalaka te mutase yatu ekosi nakautukile kuputu no kawako ekosi nakautukile kufinda kuna Afrika o lion o ntambu abotama na Afrika ale bozuiye kuna na Afrika azali kolia banyama bozuiye boye na lion wana na poto ezali teke lion wana lokola ye aye na poto abana kolia makasa atiki kolia batu to banyama te azaka ka lion awa eloko ya kokuta akomona ke no kote ba malili ezalaka kote ba neige ekoyaka yango kaka différence oyo ya komona ke no kuna nazaki moi na ndenge awa ba malili awo komana ke no akomi esika mususu bandeko nalingi kaka na limbola na bana oyo batunaki nga ba question ebele est-ce que mwana moko akomelaki ngai ezalaki na programme oyo l'histoire ba Congo oyo ndeko na biso tosala na Facebook Franklin moko azo parler sur l'histoire Congo bana moko ya bavana na poto batuni nga ba question kuna est-ce que un français il est belge non sont deux pays différents oui c'est clair sont deux pays différents il y a la Belgique il y a la France alors comment un Angolais peut être Congo comment un Congolais peut être Angolais est-ce que les Congo et les même si bon je comprends Angola na Congo ils ont deux pays c'est clair parce qu'il y a l'Angola et le Congo le exemple il y a France na Belgique c'est clair et zanango bongo mais les Congolais de Kinshasa de Bas-Congo sont des Angolais. Les Congolais de Bas-Congo, de Brazzaville, sont des Angolais. Les Camerounais
pardon, les Gabonais, Congo, sont des Angolais. D'ailleurs, je vais vous informer encore, ce qu'on appelle les gens qui viennent de Douala. Donc, Batu Oyo, Bakende qui concerne la tribu, Douala, Bakende na Douala, Batuana, Bautaki na Congo. Donc, peuple Moko et Outaki na Matadi. Or que Matadi faisait partir et à Royaume Congo. Donc, Batuana, Bazaki na dispute. Kouela, ce qui n'est pas qui sikawana, ce qui m'a belé, ce qui m'a bilanga, ce qui m'a bota. Alors, peuple Moko et Longwa qui wana, na ba pilo qui na bango, baki ko s'installer ti ba commune côté à Cameroun ba yabi bango. Non, mais non, c'est tout Matadi. Na soki bokoti na ana ne Congo. Bokomona na tchela kibino vidéo ya batu oyo bateli ba Camerounais bazana ba 110 ans maintenant, ils sont pas encore morts, ils sont encore vivants au Cameroun, bazana Douala ba salaki bango interview que non, nous sommes venus de Matadi. À cette époque, à 110 ans, il y avait aussi l'autre qui avait 90 ans, ils sont venus de Matadi et ils sont venus s'installer là-bas. Na parti wana ya Douala et bango basali ba tribu wana ezakona na Douala. Okomona na ba minoko na bango ba moya ki Congo ezali. Bouteki wapi? Oh, nous sommes venus de Matadi. Or Matadi eza wapi? Matadi ezali na ba Congo. C'est juste na makolo au côté na Noki, na Noki des esika moko. Donc pendant que ça binoke batu wana bazali ba Angolais. Pourquoi j'ai dit Angolais? Parce que bah non, on a une question. Pourquoi les Angolais sont les Congolais? Il faut les Congolais sont les Angolais. Alors, j'ai essayé d'expliquer que Bas Congo est là qui Angola. Kinshasa est là qui Zandu à l'époque. Kinshasa. Ezalaki Zandu ya batu oyo basota na Royaume Congo. Bazo koteka biloko. Donc Kinshasa à l'époque était vide. Oh baumbu te. Baumbu bazaki na Kinshasa te. Baumbu bazaki bato bati ya ngambu. Lelo Kinshasa comme munene basangisi yango comme Kinshasa. Lelo Kinshasa basangisi yango incline na baumbu. Mais baumbu bazaki na partie na bango il vivait et l'autre partie était vide. Oyo nde bakomisaki Zandu. Oyo batu oyo bazalaki na ba Congo basala bilanga. Bazoya koteka biloko na Kinshasa. Batu batongi Kinshasa sont des Angolais. Bazombo. Ce qui fait que Tango Mundele à Kaboli, à Sali Frontière, en 1895, ba Belge, ba en Allemagne, à Sali conférence na bango à Berlin, pour ba Kabola Congo, avec Léopold Ier. Vous savez, les lotos Vandaga, hein, en France, moto mususu azana na province, mususu azana na place Kingandi, nakati ya Paris kaka wana mona keno mususu azana na banlieue, mususu azana na ville à Paris. Mais bozaka bandeko. Beaucoup de rappel, bah week-end mo beaucoup de la ki bo milima sanga bo solaki, mutu na mutazi métro azongi na place na. C'était la même chose. Mutu bazaki kuna basaka bilanga kotoyo. Mususu azaka kotoyo asaka bilanga kote na kuna. Kote ya triva mabele fertile. Tangu bakaboli yango, batu oyo bazali kosala bilanga na kote ya ba Congo. Batu wana qu'est-ce qu'il faisait? Soki ba plantation na eza kotoyo, okomona atongi pe ndako. Soki a cultiver, et comme le temps récolte, azongi na mboka. Donc balingaki partout bango bakozala basa na facilité accommodation. Donc soka ye awa logement ezali
biloko esika kobomba yango ezali. Pour avoir tout ça, il fallait construire une maison. Batongi ndako. Moko pe atongi ndako. Mboka ebandi kosalema. C'est ça. Mais tout le temps, bazaki à cheval, pour ça ba déplacement, kuna zongi na famille. Kuna pe bazalaki kuna basala bilanga, ba élevage ezalaki. Donc ce ka sali oya kotoyo, tango akende gazwi ndambo ya kotoyo amina mboka amuna kino oya ngwa sali kuna. Ba oyo pe tango ya ko visitaka ye, mona bango pe ba ile biloko ndambo awa. Donc ezalaki vice versa. Tango mundele ya kaboli eko salake batu oyo baki na ngambo kotoyo o bazaki comme vendre la koto baki na ma plantation, ils sont restés. Mais maman et tata ne bazaka kuna, mais hier dans la plantation élevage kotoyo. Donc batuana tata na maman na ya koboya bango te. Ces gens-là ont continué à traverser koto la parole bango bien que mundele asalaki ba limite wana. Et Mundele savait qu'il y avait même personne. Donc Mundele a tchaki ba contrôle te kaka ba piqué ba tchaki. C'est pour vous dire que tango Portugais ça qui ba limite na ye, ba Congo faisait toujours partie Angola. Mais tango Belge a poussé Angola sous. Et comme que ba Congo est tikali. Mais ba tu a ba Congo, c'est toujours des Angolais. Yango wana bomonaka ke batu ya ba Congo lokola wanaki ko botama bango na bango. Il faut comprendre que non na ba Congo il y a des gens qui n'ont pas changé. Génération oyo e botamaki après tant ba diviser ba Congo. Ba diviser Angola parti mususu ba tia na côté ya Congo Kinshasa. Bana wana bazako botama kuna na ba siècle wana landaki. Du fait que ça génération, deuxième, troisième génération, bana wana babandi ko changer comportement na biloko ya kolia bandi ko lia kotoyo parce que bana yango bandi ko progresser ko kene liboso bazo nga boyete bango niko basali zando ke sasa ale bango bageni sasa o basali université ke sasa ale bango ke dikuna bango découvrir biloko ya sika bana wana bandi ko changer comportement. Mais moyen ba changer langue ezalaki te. Moyen ba changer tradition ezalaki te. Parce que si on changer langue, alors na école na yo longwe comme école mususu. Donc ça fait que la langue wana ezali na tradition, ils sont restés ba Congo. Kakande mabele lo komi nango bakomi yango mabele na bango parce que komi na pays o mususu. Mais bandeko boye ba ke soki comportement na yo bandi ko changer. Ndenge bo monaka litaka soka bina mai azalaka mwa litaka na mai. Lokola mwa mbisi moko boya muke. Après ça, abandi ko kola akomi maboko pa alongwe mbisi akomi ligorodo. Tango komi ligorodo ndeko na ngai obongwani ozali susu oyo zalaki te. Bandeko ba oyo ba bimaki na Congo ba bimi na Angola tango ba kaboli ba tikali kotoyo na mabele ya ba Congo ba tuana de fur et à mesure ba komi ko changer na comportement ba bandi ko na makanisi mususu. Mais parmi bango il y avait aussi des gens oyo ba boyaki comme ba Congolais ba garder ka base la bangolais. Yango na tolobaka ke non na Congo ba réfugié bazalaki te. Parce que batu batikalaki tango mundele ya kaboli batu wana ba changer ke ekolo te. Lokola écoute ba koto comme Congo, ba bien non. Lokola na vanda koto, je vais continuer à vivre ici, mais je suis toujours de ce côté-là, toujours angolais. Yangana bo monaki batu oyo bazaki batu ya soyo
o bakendeki na bachimpi bakenda bavivi lokolo bazalaki bamboma oyo bateki na Angola maintenir école na bango non bon oko tofandaka koto oyo on est toujours bamboma. Donc il fallait baye na kombo ya sika mais non bagarde kaka ke non tozali bamboma. Batu ya Vivi, ya Kionzo, ya Palabala sont des Angolais oteki na Soyo na Noki batu ya kote wana kuna. Kuna na Angola babenga bango bamboma. Alors tangu Mundela kaboli nzela wana sali frontière bango batikali kotoyo et ils sont restés bamboma toujours. Yango na moni na Congo lokola bamboma lokola basoki vangu basoki ya nzenza bazaki na ba grand parents na bango na Angola tipo zo na soki vangu zalaki bongo aki na famille ndambo na Congo na ba Congo kuna na Kionzo mais majorité ya famille baki na Angola baka portugais même ka na batu ya Kipangu bangole o bazalaki kuna yanga bamona kike ba papa Mingedi Mbala basalaki makambo ya minene na Angola pare na Congo ba participer mais aboyaki ne ko changer parce que papa Mingedi Mbala aza mona ya 1800. Alors aboyaki na yeko changer ekolo naza kotoyo na mabele oyo za mabele na ngai mais nako ba kabili na mundele na sa tika non longo ana kende kuna non mabele ziki ngado ba va donc mundele on est allié. Il est resté angolais a boyne ko changer ekolo mais azo vivre kuna bana ba botami kuna ba sangana ba kotana kuna bana ba mbengi ba congolais parce que pays yango pesa comme Congo yangona toujours parler sur le royaume Congo. Donc message oyo et que de na bana wana bazali ko tuna ba question mais la France et la Belgique ou l'Allemagne ils ne peuvent pas être français mais en même temps non là c'est différent. Mais na biso na Angola mabele ya ba Congo ezali mabele ya Angola parce que royaume Congo la place, la capitale, le siège, là où les rois vivaient, habitaient, tout ça, tous les secrets, c'était à Mbanza Congo, qui se trouve en Angola. Donc, les mystiques Congo, ce que nous appelons les mystiques Congo du royaume Congo, se trouvent en Mbanza Congo, et non en Kamba. D'ailleurs, donc ça veut dire moi résumer à Mouké. Papa Simon Kimbangu autaki na Bembe, il est de Bembe. Bembe se trouve en Angola. Papa Simon Kimbangu azali muti ya Mbanza Ngungu te parce que les gens ne veulent pas dire les vérités. Bokomona Papa Simon Kimbangu na mboka wana bisika bandaki ba miracle na ye. Tata wana apesaki Papa Simon Kimbangu azali muzombo. Papa Mvita, soki nani, prochainement, na ko sala bino programme, na ko parler bino histoire nyonso. C'est Papa Kimbangu. Vous savez que Papa Kimbangu a lamusaki mutu. Muto oye a lamusaki. Azalaki pas loin. Yandaku ipai tatana pesaki mabele. Bwebe ke mama wana ba lamusaki bazaki ba mapasa. Bazaki tsimba na nzuzi. Landu na bango ayeko bota mapre akutiki bande ko so bakufi déjà mais maman na ya bokla gine landu wana tile lo sala bo moyi banona quelques années atako na nkamba soki bo sali maman na interview bokomona que non maman wana avana na nkamba mais aloba ki sansala ki Congo na ye ezali ya Mbanza Congo. Mama wana kombo na ye moko za na portugais moko na Kikongo. Tata wana apesaki Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu mabele. Ayeko senge non alingi na para kosala misala nga parce que Nzambe atininga. Tata wana kombo moko za na portugais, moko na Kikongo.
nzuzi oyo papa Simoki Mbangu alamusaki bokomona keno tata wana na mama oyo baboteki ba mapasa wana bakombo na bango na portugais bino bato mayele bofingaka bato kasi bolandela histoire ya Simoki Mbangu te bokoni kokota bozonga kuna esika papa Simoki Mbangu abandaki miracle na ye na bamboka ezali kosala tour na kosala bino programme na kopesa bino na bakombo ya bato wana na mutu papa Mbangu azalaki camarade na ye oyo apesaki mabele babandi kosambela ntango mayoki sango keno kuna mutu akufi papa Mbangu abimi akenda ndako wana mwana mwasi ake kosambela po alamuka bazalaki ba San Salvador libota wana papa wana na mama wana bakolo ya bana wana mama pasa bazali batu ya San Salvador papa Simoki Mbangu azali mutu ya San Salvador autaki na mboka nini Bembe papa Simoki Mbangu bazwaki ye na songololo na bumwana bongo nde eko kola na mbanza ngungu eko sala makambo na mbanza ngungu toswana te longi kwani ngine longi zizingi mamengi kikukamba bandeko oyo bo pesaki sango keno natika bizalili wana ya kosala ironi ya kofinga bandeko na finga kate me na lobela kastelo bizalili na biso omoni batu na biso soko yebisi eke ndeko zobela ke ndeko mela kisi akondima te ifisi ke ndeko na ngai ozobela soko bakisi yo meli yango te okokufa bakisi yo soko meli yango te ndeko na ngai okokufa te okomona congolais azi bakisi wana ake komela mais sosi ke ndeko na ngai ozobela mela bakisi yo ekosunga yo lokola olobi nini kobangisa te ayino kobwaka yango yango omonaka ngai soki na lobi na lobaka mingi en parabole lokola nazochola mais nazochola te parce que peuple wana a comprendre kaka ndenga soki lobi ndenga wana nde a comprendre loto masala kembo te kokanda dia ukulu manu Afonso keva kikita ntumitangwa to masala mbutam ciao ciao